nalela Trésor Mancour Kumbela Mokili hey Kumbela Mokili Trésor Mancour Kumbela Mokili talaka yo mukumbi Kumbela donc la terre est à toi Kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela Mokili tala bango ba jaloux bazo banga Mancour wetu alo bakate Trésor Mancour wetu ouais Kumbela Mokili D'abord, comme vous venez de le remarquer, tout le monde là est de la génération Moïse Katumbi. Ouais. C'est-à-dire que à Kinshasa, comme partout ailleurs, en République démocratique du Congo et à l'étranger, Moïse Katumbi, c'est l'homme qui est accepté. C'est l'homme qui est intègre, c'est l'homme qui peut nous aider à développer ce pays. À cette occasion, quand le président Félix Tshisekedi l'invite, il ne doit pas refuser, il doit venir parce que c'est un homme civilisé. Les hommes civilisés, ils répondent aux invitations. Quand au contenu du message, il faudrait que, quand il va voir le contenu de ce message, c'est là qu'il peut dire qu'il accepte ou il n'accepte pas le message. Mais tel que je le connais, si c'est pour la construction du Congo, il est d'accord avec tout celui qui veut construire le Congo. Personnellement, s'il va consulter Joseph Kabila, comme Congolais, quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 18 ans, pour moi je ne vois pas de mal. Il faudrait qu'il aille lui dire que la population dit ceci. Voilà ce que la population a dit. Mais si on arrive là et qu'on lui dise que tout ce que la population congolaise a dit, il faut se méfier de ça, à ce moment-là nous disons non. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Arrivé à présent, Moïse Katumbi, il y a un événement monene à Kisasa. Et la solidarité à Congolais. Le président de la République, dans le dernier discours, a lobaki que aza buté, aza bloqué na bakoro asalaki na bandeko ya biso ya FCC et que mayo ya ko bongisa mboka eza lisusu te. Alors président lobaki a instauré la consultation. Dans le cadre de la consultation, à outil de la invitation Malamboka Moïse Katumbi, la Kanisi, Malamboka Moïse Katumbi Azoya, pour passer sur le président, pour qu'on voie comment est-ce que Troki, Obimisamboka, Nabiso, n'a danger à chavirement. Parce que Congo RDC, bandit au chaviré, on zindanamai. Alors, honorable, excusez, qu'est-ce qui sont comme vos propositions pour la consultation OYO? Comment vous proposez en tant qu'ensemble? Bon, au moni, président Katumbi a sa personnalité morale Nabiso. Alors, Nandenge Azoya, Azo comme la Biso Awa, Azo comme la Biso Awa. Donc, quand il viendra, on pourra trouver des solutions ensemble avec lui.
basalaka tolakisaka bana na batourisme soki tosombeli pa tosombela bino mapangu te pendant 18 ans eza mpona tata oyo babenda manefu bakanga baselfi wana sue nanga obatai na so aza lokola animal mo très dangereux lokola balion donc aza na so kabila esekela azala na so nalobi elapasi kabila bamweke musomunde estce mutu normal akotika place bavandi akende kovanda na zamba c'est pas normal azolekisa déjà ki personnalité na ye kibomoto na ye mpe bato oyo bazokontinue kolanda kabila nazotuna bino motuna boyebisa ngai eloko nini bino bozolanda ti na miniti oyo epa kabila pourquoi aza na nini kibokonzi aza nango te bino moko bozomona te kaka baconstitution bino moko bosala yango lelo ezobalukela bino sikoyo bokomi kobanga boloko me bino moko bato liboso ya kosala baboloko ya minene eloko ngai nalingi natuna bino eza boye boyebisa ngai eloko oyo bino boza kosatandre na nsima kabila parceke moïse ye wana ye aza pembeni ya Faci Jean-Pierre Bemba ye wana ye aza na nsima Faci bo bino bozoluka bozala na nsima ya nani mutu wana azwi bino en otage aliesaka bino nini toza peuple azala bien peuple azala souverain premier po peuple mutavotaka mais lelo tokoma omona élection eleki na mboka tozosouffrir toujours po tovotaka bato oyo baza na posa ya mabumu na bango yango Moïse Katumbi tola posa na ye ayeba sangana na ndeko na ye oyo alobaka akosoutenir Félix Tshisekedi ntina suka ya élection yango toyekoyamba ye na ese po toyebi ke so tozwi bato lokola ba Moïse Katumbi Chapwe a premier ministre na kati ya mboka oyo seke mboka na biso kotambola bien ndeko nanga policier ozo 150 000 sokokozo $400 seke mwana na ye akotanga mpe université seke ekosenga na bato lokola ba ilukamba te oyo ilukamba azotala libumu na ye na munoko na ye esengi mutu lokola Moïse Katumbi po asalaka te na ye akosalela pepe lokola bango basala FCC mpona kosalelaka kabila kokumbamelaka kabila kofukamelaka kabila yango tobomi libala wana na nko biso peple mpe tolobi 6 milliards oyo ilukamba bibisi bogratuité nsima te eyebakeometango kala te tokotelemela 6 milliards wana eza mbongo ya moke me pays lokola RDC ekoki kosala budget moke bongo te tokotelemela 6 milliards wana tokotambola mbongo ekosonga 10 milliards gratuité na mboka oyo ekozala kaka lokola bakomi koloba gratuité kosimba te tosilisa makambo oyo tokomarcele yango yango nasepeli bandeko nanga c'est bon masa nga aza waliloba bandeko nasepeli oza bandeko ya journaliste oyoka c'est l'événement oza grand événement ya arrivé ya Moïse Katumbi Chapwe problème na biso eza problème Moïse te eza problème ya mboka tozobundela ne mboka Congo le pays est bloqué misel eza te vie ekomi mpasi bakotu mpasi alors président ya république Faci alobi nabengi bandeko nanga baye tosangana liboke moko aloba président Moïse omona yango bakomi ensemble tala kote okabela mpe tosangana mpo na mboka na biso asala nini etambola mais individu moko okabila yani ya bloke mboka oyo biso tonyokwebaka likolo na ye biso tozosangana po todeverroué système oyo implantaki na mboka oyo je te parle ata ya mobilisateur ya parti ya PDC ya Joseph Monogi ya ensemble pour la République nous soutenons Faci nous soutenons président Moïse nous soutenons ensemble et dès tosangana boyo esili Congo ezwi ela mosusu ayeba te mboka echange Moïse Katumbi président Dina DKP Moïse Katumbi président
toboyi tribalisme na mboka na biso okutana na président Félix Tshisekedi Kabila mata toza kaka mpona motu moko toyekoyamba kaka Moïse Katumbi message toza na aéroport awa eza mpona ndeko wana tosenga baliese wana ekata moni Kabila aza animal dangereux aza liopard bakanga ye batia ye na zoo bakanga ye batia ye na zoo so batiki na public akolia bato nyonso bakokufa parceke bango nde Kabila tika pouvoir po yimo satara na Kabila. Mais oyebi yango Kabila atiki pouvoir na bolingo te système na ye ezali ko travailler en clandestinage président de la République na bolingo na ye esengaki eke ba gérer mboka ensemble kasi yo ezali komona kita mbutu ndenge ezali kosalema na bango mibale et que azali kotosa président de la République te na bato na ye bazali kokanisa ke bango bazali kaka ti lelo na président de la République yango wana cité ba Congolais po bapesa bavi na bango donc avi ya ba Congolais nakanisi kosantaki yango mokolo ya prestation de serment ba Congolais bazali kosenga dissolution ya parlement ba Congolais
bazali kosenga gouvernement etombe parce que congolais bazali kosenga bakanga Kabila ba coalition balobaki ke libala esikufa nyonso wana lelo
tozali awa eza mpona Moïse Katumbi Tshabo toboyi na biso boye papa na biso social banda Lubumbashi asala biloko abie na mboka oyo asala makambo nyonso kitoko na mboka oyo psychologiste eza nini botika na biso papa oyo asala musala toboyi botika papa oyo botika Lela Trésor Mancour Kumbela Mokili ei Kumbela Mokili Trésor Mancour Kumbela Mokili talaka yo mukumbi Kumbela donc la terre est à toi Kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela Mokili tala bango ba jaloué bazo banga Mancour wetu alo bakate Trésor Mancour wetu Kumbela Mokili